ndaku nanga kande na perdre menora nanga na sali na 4 jours na libumu mwana nga kufi 4 jours na libumu nanga na botie boye neti mwasi nyoso Christelle non Christelle 4 jours na mwana nga na libumunde mardi mercredi jeudi vendredi na bimisi mwana nga na voix basse na sali na 4 jours akomi lokwa ballon na libumu nanga soka na yamba ki ona grâce na kata ndako nanga tu as une fille ozana mwana mwasi ozwi nidité na nga na mobile na nga na téléphone okangi ba capture po pesa ba faux compte bibisa mobile na nga infidèle Christelle que le Seigneur vous juge entre moi et vous à condition d'aller à binoté. À condition d'aller à binoté. Je suis jumelle Christelle. Naza étoile. Christelle Naza étoile. Christelle Omonenga. Naza lombe na basi sambo. Maintenant que na bino na distraction du sous TG assez. Na koti na distraction mingi. Il y a un adage qui dit conséquence et corrige à mieux que conseil. Dieu m'a corrigé. Conséquence en Nzambe le kai fort pour nanga. Et l'équipe m'a cassé na koki angote. Na koki conséquence en Nzambe te. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Na obéissa Nzambe te. Ta mususu na simbe mwana nga na maboko na lingana bandoyo ka Nzambe te. Nalingana bandoyo kaete a permettre ngo komelanga pona zonga oko pesa offrande oko pesa dîme mais sans en écoute ainsi dit l'Éternel ta vie est nulle. Dieu m'a corrigé. Je croyais que na bande ko bonde là, je croyais que na salé na Zoyo Kanzambe te Christelle eloko salinga na mobali nanga mission na yo ekokisami oyaki na ndako nango oyaki ko détruire ngai mission ekokisami bravo 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 mais pour ni bolinga bo sambwisa net Ramsey aza lokwa infidèle asa infidèle as infidélité. Moi, si wana obolo bawana ezanga Benita, c'est moi. C'est moi, Christelle, c'est moi. Tu es venu dans ma maison à Kouei. Ozo téléphone en otindela mobile nanga ba message. Na téléphone nangai. Mbote ba MDG de TV Mafuta Sikizeli ngomino la grande dame avec un grand G bandeoka na cadre actualité les amis de l'Isusu. Na dossier ya Ramsi mobile ya Benita. Ramsi prophète Ramsi mobala Benita yana wa rokamwate batunyo so bayebi ke Ramsi azala mobulu Ramsi toyebi bandeko akende ko bala Benita car na kisasa il paraîtra senta ki mwana mwasi moko songolo et tant libala sili quelques semaines après je crois plus ou moins 3 mois passés 2-3 mois passés au teko yinda akenda à Dubaï parce que azala na Chypre tango yana Benita balingani Chypre to bipoto pasi kokota et na bapoto ya propre ya bien ezamo difficile ndengo esala ke madame azongisaki na kisasa po baluka nini aya poto na banzela mususu et après libala tango Benita zongi poto ya kenda isoki akendaki Dubai bakenda isoki nzela moko so pe ondie bakendaki après Benita ya kozonga ya tikala ikune lo mwa bongo nde aki ko sente fi mo na kombo soki ya ekiminga on dirait je crois to salela ki ngope ambition et inde na TikTok batinyo so bane kolobela ngo et lelo oyo mutakala ya Ramsi ebimi libanda bandeko ta to balobi mwasi yango malamu bomba ka mobali. C'est vrai, tu n'oublies que faux Benita a exposé mon bal mais moi à sa place, na ovana nien na kangi monoko Benita sali live azako lela que
baye kobimisele mobali infidèle et pourtant mobali nazalaka fidèle. Mobali moto nyonso ayebi ke aza bibeta beta. Ya nango ya kosamba te. Bandeko mutakala Ramsi ebimi libanda. Benita lobi ke Christelle ayaki na ndako na bango. Yene moto azwaki telefone. Ah, bandeko na ngai. Toza mikolo. Tosalaka ba analyse. So na kosala émission ezaka po tosala mo analyse po topesa toli. Lelo o bandeko toza mikolo toza bato. Ba telefone koma na ba code. Ba telefone koma na ba mot de passe. Skoyo ozala na mitakala na telefone ya solo kotika telefone moto simba. Non seulement ça, opia na mot de passe. Na sens nini. C'est vrai ata que tozala bato ba accéder à ba téléphone pour aluka peut-être à fouiller ton nini mais ezala basala ngo facilement te. Ezala facile te ozuka téléphone na moto baniko simba et puis sur accès. Au contraire que tu bebi ba téléphone sophistiqué makasi net ba iPhone. Surtout ba téléphone bango basala bango ba star. Ya ba téléphone mo ezala so meki mot de passe 2-3 fois oka bloqué. Tu bebi biloko wana. Siko Beni ta téléphone na ye, soki pe ya mobile na ye, soki ya ye, non, ya ye, téléphone na ye, parce que mobile na za na poto te. Alobi Christelle agene na ndako na ye, je sais pas ndako ya poto to ya Dubai, to ya Kisasa. Asime téléphone na ye, abimisi ba photo ya mutakala transféré, ah, bandeko to abana mikete ko, et puis azo sala émission azo lela, babimisi le mobile infidèle, et pourtant mobile na za la fidèle. Neba te Benita ezali kamni na mobile na ye, je sais pas trop. Et personnellement na oza mamoro ba to peut commenter à ça par rapport il y a sortie médiatique na ye. Ye muto na matanga mwana ba ne mwana kufika so un mois passé ah. O ba bimisi le mobile infidèle. Mobile na za la fidèle. Ba vidéo na eza ba vidéo na ye, mobile wana muto mwasi oyo ye aza kolala na vidéo na ba ne oboli misanga eza ye moko Benita. De ba filmaka ba makambo na bango batiaka na ba téléphone et Christelle azwaki yango a transféré nde aye ko panza na réseaux sociaux ko bimiselele mobile infidèle. Ah, soyez les gens tous à la bantu hein, et une explication comme ça bat ba ondima pe ba encourager pe bazo bon les amis toyebi bato banti Valère. Et ça, on a le lingue monté autre changer bango parce que ça n'est pas bango. Tu es bi bande qu'on a biso ba Benita ba Karine ba misus et ya ba vina bango. Bandima viwana ba lingango et ba si ba chamutu ba kata. Il s'en fout ya ba o ba koloba o nini bango c'est ça leur vie au fait. Donc toi ne leur le bana bango te toi na les so pesa bango te parce que toloba et tali bangote au contraire au PC conseil aya contredire yo fingio mais to continue ka oteya pour na bato o peut-être ba yo catholique. Les amis, vivez cachés s'il vous plaît. Réseaux sociaux eza sika ya ko exposer vite kozala influenceur kozala youtubeur kozala personnage public n'est pas synonyme ya koya ko exposer vie. Nous autres, toyebani pe na ba réseaux sociaux. Mais nos positions, à part peut-être ba o ya kati ndenge tolobaka na lingala, des proches, des familles, ndeta mso akoyeba ko betelo liso na ngate, mondenga zana, tala zaboy, tala zaboy, tala boy, tala boy, tala boy. Mais bato ba yebi nga kaka na réseaux sociaux, personne ne maîtrise ma vie, personne ne me connaît. Image to pesa eza yango te otoza. Parce qu'il y a une logique, moutako pe sa position na été, eza malamu te. Quand on a ko éviter ba mamuni te ba lulenga bo. Kozala sali, kozala mal réputé, ba problème de trop de réalité dans le monde. Il y a réseaux sociaux, il y a un moni à part ko ya côté ya ko pesa ba ko pesa conseil. Ndenge to sala ko sunga bato
Tout ça, par rapport à nos vies. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Na obete la bino masola mobile nangana bana nangana ndako. Pour ça nango nini? Pour ça nango nini? Et pour ça nini? Donc eza mawa mingi. Babilo raboy. Ça oh babenga ngo ba anti-valeur. Et ma pepe kale ko yeba neza ngambo. Tango yo lingo za la star en tout cas, attends-toi des choses. Ba mamuneti ba boy vraiment na habité. Quand tu le bas en éducation oyo, c'est compliqué au fait. Donc un moment na yeba ko se situer te tozanga même à maoloba. Ba ndeko quel o eza ko tu humiliation te. O komi au-delà humiliation. Oh disgrâce. Babilo ba marambo boye. Oh disgrâce. Hein? Oh, ça plus qu'humiliation. Ma vie a salité pour anini. Pourquoi marambo bien te boy? Pourquoi? Banti valeur à ma casse boy? Pourquoi? Nous toi parphase, on a tous des faiblesses, on a tous des erreurs. Mais lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, bandeko, et ça a pas si un père de famille, mobile à moutou. Moi c'est à moutou. Vraiment. Donc au comment on dirait mouchoir moko moutonyo so ya fingi ouais ya lobby ouais à chrétien on est au limbisa ouais ya zongi si boya sali boye et yo wana po yo donc nyonso ba loba sur toi tu viens tu réponds tu viens insulter les gens tu viens donc eza passé bandeko conseil na repesa na bandeko balanda biso eza kake vivez caché kolinga ba position na yote so ba yebi position na yote eza pasi ba exposer mais so ba yebi yo obimelaka awa okotelaka awa osala bozongi sabu ozamu surtout ozamu to public et puis ozamu to ya ba problème na ba tontu ko sambwa okosambwa osambwa plus vous vivez caché plus vous avez moins de problèmes plus vous exposez vos vies plus vous avez des problèmes. Batuloa ba benita bandeko na nimte balala kimia na nzimite. O vini na ngobino bopona vraiment. Vini na ngobino bopona. O vini na ngobanango. En tout cas, bandeko so ba se ressaisir te ba bon la mete mais oza ma pe passer. Donc mikona ba mikolo ezo ya o zela ba malamu te parce que généralement les gens pareil basuka na ba kama be. Bato boy souvent généralement basuka ka bien te. Et à passer mingi ya ma bandeko. Vivez caché. On vous a personnage public, mais ta vie est cachée, c'est possible. Donc, il y a qu'à réseaux sociaux, ça moussala na yo, on koyela mambo yela. Kosi oya kosala ya malonga. Soza muto ya obeta ba solo to pesa ba conseil to olaksa ba to kolamba sala ngo malamu. Et suka na babenga ngo nini. Na métier ou encore je sais pas kombo kiminga elo na loba na elo oyo yela quoi oya ko sala oya ko lakisa bato et non comme kokotsa bato tina kata ba chambre na yo tina vie na yo na famille na donc ezaka participer mawa na bi pété ba famille ngo ya bango mais bon mutu pe so asi aponi nzela na surtout tant as adulte eza mambo na ye et maambunaye mais bon ça m'a pas mbolé la ngai bino conseil à mukena ko pesa za yango na minga oloba te na minga oloba te alobi mobile na za fidèle mais ba bimisele mobile infidèle tout mo ayaki na ndako na ye azui téléphone na ye eza neti fille ka ba fille yango ka ba tiktokers yango ba réseaux sociaux ba influenceuses ba mutakalizaka ye ba mikoleki na ba été a yebe ka même histoire camarade na yaki na ndako azoki téléphone na yibi azui vidéo na ye so photo ba vidéo so ba photo ba neko sukola na Benoît apanzi yango azako tomboka na live na TikTok pona nini eza biloko na ngai mais franchement bato ba mona biso batama boma biloko na biso penza baba na mike batama boma bazoba et les gens croient
na ba explication bidon comme ça ezanga mutuna ni makolo ça ne tient pas debout na monde lelo. Et puis déjà téléphone na yo eza nanu personnel eza privé et puis bino bato ba marambo ebele tango déjà osali quelques minutes au monde téléphone na yo ça doit t'inquiéter besoin eloko mo oyo ozala na on se recoller hernios ce que mutu mo ozwi téléphone aluki a décoder azwa ba image yo oza soki wapi côté nini ozosala nini oyebi pété na ndenge azi asilisi mpe mamba azali nango besoin après okozwa téléphone après odécouvrir pété eloko te ntina ndenge omonika motakala mobale ko nzambe kolosunga biso mais sikoyo dodo oyo yatiaki zemi na mboko nini na Dubai oyebi ke na bafamille yango mpe oyebi ke bato mosusu bafamille mosusu nayebi te yana bato mosusu mpenza basutukela na bamama kosutukela te na vie. Donc au fait bandeko ya ramisi wana bamona mpenza ke non ndeko na bango bala star ndeko na bango ye moko mpa koma star de bango bakoma famille ba star o grande sœur ya ramisi ya mpenza koswana na live na grande sœur ya dodo ramisi atiaki zemi na Dubai bato balandaka bango bayebi makambo na oloba baza koswana na TikTok bizarrement Benita aye kobimisela biso mobali fidèle mais kuna grande sœur ya mobali na grande sœur ya likango oyo mobali asentaki babanda koswana na TikTok sur ndenge bakende kotya mais franchement nayebi te bato bazokolanda bato aboye mais franchement nous vivons avec des malades hein? na bato bana baproblème ya mitu na mokili oyo eza pasi c'est compliqué nzambe asunga biso bandeko na ozanga makambo koloba vraiment badiscipline epesaka moto valeur. Les amis, s'il vous plaît, soyez disciplinés dans vos vies. C'est vrai, il y a de ces choses les à la facilité, surtout ceux qui muto kola na balolenge moko parce que tout na ba background différent. Il y a muto muso qui chance peut-être beaucoup amana baboti na été parce que éducation les a devoir à papa na maman. Ils appellent ba ope babotami na baboti, mais baboti yango bazaki ndenge nini po ba éduquer bana ndenge nini, c'est ça. Puisque bapesaka eloko oza nango yango na profiter na bana bandeko to ba ko éduquer bana c'est possible d'apprendre même la kimokolo bien que ezala facilité bafa ekozala mais tango eza souci na yo maambo ekozala ka malamu nous autres bandeko tokoli na bavia mabata ah oui hein? Moi j'ai perdu ma mère. Et j'avais 10 ans. Avant même maman nanga akufa. 5 ans déjà avant, Tokabwana déjà naï. Nous bobi ba famille brisée. Et na banzela ba divorce, ça toujours na ba mambo belé. Tokoli na ba koko. Mais Dieu merci. C'est toi qui chance aux amours éducation. Bien que kobo comme na maboko maman na tate za toujours ka ndenge mususu. Mais na ba kokola to se rattrape na ba ndenge moko boye. Ba famille keseni. C'est fort possible toujours à quoi prendre. Bandeko, tu vas éduquer bana parce que oyo ça va retomber à manque d'éducation. Il y a de ces choses là oyo moto. Ako komate, ba limite il faut zala. Ba limite il faut zala. Donc c'est compliqué. Oh communauté oyo ya sonyo ngana éviter. Nzamba sunga biso pardon. Nzambe vraiment sunga biso bandeko pour chiter na bandeko loba toza discipliner na ba vie na biso osunga. Soyons disciplinés dans nos vies, ça va beaucoup aider. Parce que bato lokola ba Benita, bato lokola ba Ramisi, nana ngo respecter yo. Boye bisanga nano. Qui va respecter de tels gens? Bakari, Mokonzi, tout le monde bandeko bolimbisanga. Peut-être bakombo mais toyebi tous ces gens là qui sont et ce qu'ils font nana on respecter basi ya boye na mibali ya boye nani babat ba mérite aucun respect yango bomona tout le monde ayaka cracher sur eux tout le monde ayaka fingi tout le monde ayaka lobby boy tout le monde ayaka zongisi ya sali boy pourquoi parce que yo moko oyebi ko se respecter te oza ba discipline te. Donc, et à ma amie,
Et puis si patient, et on a le baki. Dans ça, quand même, émission. Ça m'a pas embolé la bino. Moi, c'est la grande dame. Ceux qui aiment les bossons, en tout cas. Qu'on hésite de s'abonner, qu'on partager. Tout le monde a une des bonnes choses. Merci. Au revoir. Ndakunanga, kande na perdre menora nanga na sali na 4 jours na libumu. Moi nanga kufi 4 jours na libumu nanga na botie boye. Neti moi si nyoso Christelle. Non. Christelle. 4 jours na mwana nga na libumunde mardi mercredi jeudi vendredi na bimisi mwana nga na voix basse na sali na 4 jours comme le quoi ballon na libumuna nga soka na yamba ki ona grâce na katanda kunanga tu as une fille ozana mwana mwasi ozui nidité na nga na mobile na nga na téléphone okangi ba capture pour pesa ba faux compte bibisa mobile na nga infidèle Christelle que le Seigneur vous juge entre moi et vous. À condition d'aller à Canabinoté. À condition d'aller à Canabinoté. Je suis jumelle Christelle. Naza étoile. Christelle Naza étoile. Christelle Omonenga. Naza lombe na basi sambo. Maintenant que na bino na distraction du sous j'ai assez. Na koti na distraction mingi. Il y a un adage qui dit conséquence et corrige à mieux que conseil. Dieu m'a corrigé. Conséquence en Zambé, le cas est fort pour Nanga. Et l'équipe m'a cassé na koki angote. Na koki conséquence en Zambé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Na obéissance en Zambé. Tamusu son na simbe moi nanga na maboko na lingana bandoyo kan Zambé. Nalingana bandoyo kaete. A permettre ngo komelanga pona zonga. Pona zonga. Oko pesa offrande, oko pesa dîme, mais sans en écoute ainsi dit l'Éternel, ta vie est nulle. Dieu m'a corrigé. Je croyais que na bande ko bonde là. Je croyais que na salé na Zoyo kanzambete Christelle eloko salinga na mobali nanga mission na yo ekokisami oyaki na ndaku nango oyaki ko détruire ngai mission ekokisami bravo 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 mais pour ni bolinga bo sambwisa net Ramsey azalo kwa infidèle asa infidèle as infidélité. Moi, si wana obolo bawana ezanga Benita, c'est moi. C'est moi, Christelle, c'est moi. Tu es venu dans ma maison à Kouei. Ozo téléphone, on tinde la mobile nanga ba message. Na téléphone nangai.